What have we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Kokute la bino partout bozwami. Avant que ban émission na biso topé saka merci na Seigneur kola la kola mukaiza habitude te zaka kangolu ya nzambe. J'espère bomoni miniature wana très bien. Miniature wana eza bandeko bazo jouer na kati ya équipe ya SB Mobimba. O bazo beta makambo, babi pesa makambo zwa makambo. O bazo jouer na kati ya SB bandeko nanga film na biso eza koinda eza nouvelle film na biso to utaki na tempête tempête déjà sila ki meto esusu na mama sila bisal amemel biso susu film ya kitoko akoleka oyo kaka destin croisé bande konanga eza koinda na kati kuna tomoni tomoni ba comédien na biso tomoni pe bato asika première fois tomoni Aisha Okoko a joué lisusu parce que tomoni Aisha Okoko nanu a joué na théâtre mais Aisha Okoko a eko joué na théâtre bana mama eza koinda to yambi lisusu mao tomoni mama mao na biso pe na kati ya théâtre bandeko nanga eza somo kuna eza koinda bandeko nanga yi match ane zo beta jeto ka numéro 9 numéro 10 numéro 11 bangonyo tout baza kuna bazo pesa makambu Cuisine Yannick TV abi o nanu atalite o pe nanu aebite Cuisine Yannick elbino kaka information de kaka to aka ko partager ensemble bandeko nanga ko tala makambo ezo leka na kati ya théâtre na film na biso bandeko nanga eza histoire vraie eza makambo esala maka partout na ba famille eza makambo to monaka o to vivre bandeko nanga ko tala mama makambo mama makambo azongi lisusu mama makambo azopesa makambo bandeko na ngai mama makambo azopesa makambo kuna suka bino mo bomoni mama makambo aza nani mama makambo aza bokilo ya mayo mama makambo aza bokilo ya mayo komona siko mama makambo abota bana misatu mama makambo abota Linda abota na Normi abota na Omar aza na kati ya Europe na France Omar mobali ya mao bomona ka mao na kati ya ndaku wana mobali na ye eza Omar aza na poto abala mao déjà 17 ans passé botala ndenge bakomisi mao boy kutu bien bandeko nanga makambo tozo mone sala makasi la bisalu nzamba pambolo pona ba révélation oyo komona mama makambo oyo ki vraiment mama o abota ayebi pasa kobota me botala ndenge azonyokola mwana muninga akomisi mao lokola koko acha perikite alata kitoko te même atalinga kende église te mama makambo yo bongo mama makambo za mutema mabebo kilo andoki vraiment bandeko nanga bo manifester na ba commentaire nde bokolanda émission na biso parce que makambo mama makambo azo sala pona mao nzambe kaka mao akomi na baba mawa komi na baba zangi na eloko koloba bandeko nanga ba botole même téléphone ba kati vraiment contact ya na mobile na ye balobi ko za na téléphone te parce que so za na téléphone ko sola ni makambo biso to yebite même au mari soki abengi mama na bango après ba pesi ma ovanda wana ko bouger te bandeko nanga to mona ba mambo kilo abongwa baza vraiment bazali surtout na biso ba africain ba mambo kilo abongo bazo ba telemela kabana bango mibali tande bakomisi mao ça la passe na mawa na filme o kotoyo bande konanga bokota to solo la bala mama kotala pe Linda kuna Linda oza mwana mwasi oyebi lobi na onte Linda kutu alingi ko sentir mama maote Linda na mama makambo
e bana mama bombi te diyoani eza somo linda oyo akoloba yango mama makambo akotika soki linda ka alobi be mama makambo accepte mpona linda kutu eza d'accord me na ngambo ya normi aza na ye motema malamu tomona mpe na bafamille okepa basemeki nde kaka ezalaka semeki mosusu aolinga semeki mosusu aolinga te ya malamu bazalaka ya mabe mpe bazalaka ezalaka nde bongo bana mama me na ngambo ya linda aza tellement mabe normi kuta pe se conseil alingi kondima conseil to bia koyoka conseil te yo nani yo ngo bebisa filme na nga nazotala eza koyinda na kati ya filme na biso bandeko na ngai esala pasi esala pasi na mawa nzambe na ngai kotala kama o linda ye na basani nika aye na bilamba depose aye pondu eza kuna tuta okende église ozokende église nana kotuta pondu me kotala normi na baperike na manzaka na maboko kotala linda propre mama makambo kutu koloba te mama mokonzi me kotala mao boyi kutu bia bandeko na nga esala pasi na filmo toyebi te ekosuka ndenge nini bandeko na nga bo komante mama makambo azosala bien azosala mabe linda aza semeki ya malamu obia linda aza semeki ya mabe bandeko na nga bo manifester na ba commentaire s'il vous plaît parce que faut toloba tokobomba te bandeko na nga faut toloba esala vraiment passe na mawa bana mama komona normi kutu azata na moi dur te na ndako na bango mama makambo soki ka normi alinga loba mama makambo asiliki yo kutu koloba te na ko bengelo ba policier bakango bandeko na nga boki ko imaginer mama ye moko aboti mwana ye alobi ke so mwana meko pesa un conseil ko bengela ba policier mama makambo ozo pesa makambo solo na ngamba ba mama Teresa pe kuna eza koyinda bandeko na nga mama Teresa babota bango 3 baza mama Teresa baza mama Marlène baza pe na mwana bango nchuka noko na bango eza lule ya lule ipepi noko na bango bandeko na ngai mama Teresa emoso abimi na ye akena indeka ezalaka zonga na kaka buto emsu na tongo noko apesa conseil ebi ke mama Teresa okela ane mutu te tellement ana force mo boka emsu bana misunde balobaki ba skole na mku poto ka pe bebe mususu mono bebo ba skole na mku azala mku moko mama Teresa vraiment aza mku moko mama Teresa soka komeki abeti ye babeta kete me yende mutabeta ka batu ba mama yende mutabeta ka batu bandeko na eza somo na kati ya filme wana eza somo na nga mama Teresa kotala mama Teresa kuna mama Teresa bingande na zafuna kita na kene na kotala norme nani mao parce que mao atozo benga ebukilo ne azo rejeter ba appel mao to ebi information na été funa kende kana kende kotala parce que mutema na ngezo suka nga Teresa ba okiko komisa mao esika ba komisi te ta mao ndenga koma baby bande kwa mao esala bango pasi parce que mwana mama na yo bino mo boyebi ke mwana mama nde esala ka pasi bande kona ngai ezo sala pasi na ngambo ba Teresa me ba na choix te pona nini po babala ka mao mo eba sala loko ezate babala mao bande kona ngai 17 ans passé mo bali banda kenda poto ngo ezaka te ko kelelo zunion tout poto eza procédure par procédure mais ko tala mao ndenga koma achaka periki te alata kelamba propre te alata kaka na ndako wana soko kotala mama makambo mona maolo kwa bonne lokwa boyi bande kunanga esala pasi na mawa eza somo na ngambu susu kuna toye kotala susu na ngambu ya mama Sila Bisalu wow mama Sila Bisalu oka vraiment femme légitime ya papa Bobo Manuka mama Sila Bisalu kuna na ndako na bango calme mama zo jouer rôle na ye ndenge mama nyonso ajuaka calme bandeko na nga mais ko ekotala susu na ngambu wana lisusu na kati ya ndako mama Sila Bisalu babokolaka norme Alicias babokolaka mishu azaleki ya Sila propre Alicias azaleki ya Bobo Manuka mais bavandaka toujours ensemble mais na kati wana toye komona pesa makambo zwa makambo Aisha Koko azape leki ya Sila mais Aisha Koko ndenga zana akendaka na yebi bato abimaka na vifi ya ville alingi lix
ayaka kaka na ba bijou ayaka na makambo bobo kutalinga sentir yete abi yoza fimo oza ka ndenge ngosala musala nini akaka na oteka ba bijou elongwe ba bijou comme oteka ba voiture ona oteka su ba appartement non te ka ba terrain ya bobo wana mtolu ka ba terrain te batu bakamara ino misala Aisha yo bongo yo te kaka nyonso te kaka ba bijou ngo zwa ba bijou ngo wapi bana mama Aisha koko te kaka ba bijou so ka ba bijou ngo wapi balo pango azo te ka ba voiture mi balo azo bimana bango ekosuka ndenge nini bana mama film eza ayaya eza vraiment chaud de bana mama eza koyinda kuna tomoni pe lisusu lovita pa zongi lisusu na tempête bino mo webi lovita mama loboko na FM lovita pa zongi lisusu apesi susu makambo lovita nde atekaka na boutique ya sila na kati ya ville ateka na maison ya biema ya sila ateka bilamba ba perruque bino mo ka boyebi mais kotala siko beste azan de ko ya sila pecha sila kwa ande ko na famille mais akomisa lo kwa moi petit bichinda moboy amemela sila sac amemela sila ba balongola ke ba chaussure makamo bobo kwa linga ngote bobo biyoza mwana mobile beste pourquoi ozo kendaka kozvanda na simasila fosa la vina yo luka vina yo ndenge ezalaka ukomaka lokola mwa mukala mombolandaka sila partout pe fo mona best ndenge oyebisa lovita après si les angai ngam na futa ko ngam na sala kaboy bana mama eza koyinda soki nanu bokoti te bana mama eza retarité bo consommer film na biso ba kuka sila bisalo bo zape ba publicité te bo landa ba publicité ti eke sila bokoti na film bo landa e bandel ti suka ekosala bino bien lelo tokosala kaka 3 lelo tokotala 3e épisode na biso lelo eza 3e épisode bande konanga tozaki na première tokoma na deuxième lobby lelo totala 3e épisode bande konanga babi destin croisé eza makambu 17 ans mariage babala yo mwana teni te batiko pa bokilo ekosuka ndenge nini bande konangai ekosuka ndenge nini sila pe kuna zo conseil baleki na linda ni misho bobala Aisha bobala kozana mobali ndaku moko bandeko nanga esala kape lengi mopo lembola leli papa yangonde mobola muki na butu lisolo ezate bosoli na mobali na yo bobala ndeti nga na bale kosala bien bandeko nangai tomoni sila zo pesa conseil malamu na mususu sila zo silkela bobo lobi bobo yebiso mara zo sala bien te kotala mao ndenge bobebisi kotala mao ko bilokola mwa koko moko boye bota mawa yaka nango esila bandeko nanga 17 ans mama kambu wa mitema mabe mama kambu obosa na kozana bana basi bandeko nanga omoni oto olona yango to buka so oloni malamu ane kendaka ti na 4e génération eza solo bandeko nanga tozo sala lelo yango bana biso ba obuka lelo na okomona msuna bite na mona nga tendresse te mais na moni mwana tendresse so tozo malamu na tendresse tata mwasi na ko aider pe mwana ne fils kata ji ezalaka bongo bandeko nanga tendresse pa koloba na moni mwana cuisine yaniki TV azate mso aza musika mwana cuisine yaniki TV mela ta ji mama bina so la bien kendande bongo te bana mama bon manifester na ba commentaire bongo te ma be futa kate bandeko nanga mabe futaka te tosala mabe te na sa moyo mukileza mukie mama kambo zo bosa na ke epaza na bana basi azana normi azana linda me makambo mama kambo zo sala nzambe ka kita mama kambo lingi ko sentir ku présence a maote alingi atata ngite badeko nanga eza pasi tomonika mao akangami na nzambe mao alobi naza na refuge te mao alobi naza na mutakoloba te famille musika menga nakangami ka na nzamba lola nzamba de la foi kota makambo yo nzambe otolalaka na sie atelemela ngai tomoni mao akangami ka na bible na ye mama makambo ndenga zo finga mao non mama kambu vraiment yozo sa makambo asomwa solo zo sala makambo ndeko na ngai tellement na film na biso mama si la bisal abimisaka batu kaka 2 3
4 tozotala kande makambo ezoleka yango biso cuisine yango nga cuisine ya Niki TV na bino nga moko nazalaka vrai abakuka biso moto ekosala susu promotion ya film na biso toza na besoin to beta ba 200k toza na besoin to koma na ba abonné ba mata lisusu obeti Sila Bissal officiel soki osabona te osabone pour recevoir ba film kitoko kuna kozapete kuna bêtise ezalaka te lekaka kutu te kuna okotala ngona bana na ba papa bosepeli bokozwa ba conseil kitoko bokolanda ngo très bien bokosepela bandeko na ngai makambo ezoleka na ba film tozomona eza film kaka te mais eza histoire vraie auto vivre auto mona kana ba famille pa ba bokilo makambo elekaka kotala ya Mareleni Mareleni mwasi kitoko kotala nani mama Teresa mwasi kitoko mabale ezokufa bazonga kana na ba para makambo eza pe suna ngamu na bango kuna pe makambo eza kotala pe mao 17 ans de mariage souffrance à souffrance quelque part pe na famille mao makambo eza na famille mao pe bazana ba problème moko boye makambo ekoyeba na kaka kotala Teresa mwana mwasa komi lokola mobali bande konanga to comprendre te to yeba te tellement film ezelengi cuisine Yannick akolo ba nyonso tout parce que ye aebindam tozolanda selon épisode faut bokota na film na biso bo consommer bino bo comprendre très bien que le cuisine Yannick TV na bino baba kuku oye même si la lelo retourne ba on a kacha ki chansa bande konanga ezande bongo to sala toujours comme sala nde to mesana ko sala oya zui grâce ya kokuta na chaîne à cuisine Yannick TV s'il vous plaît bande konanga bo s'abonner pour recevoir encore émission à kitoko film na biso rendez-vous 17h30 fongola ba bord 17h30 fongola nyonso chapo na silo ningaka Sila Bissal onga na zavwa ba cook soutenir Sila de pro de loin surtout na ba prière bo prier trop pour na mam na biso et que ça la Sila Bissal bien bo prier pour une équipe mobimba ya SB et que ça la toujours bien bande konanga cuisine Yannick TV azalaka bankité rendez-vous na 17h sans oublier rendez-vous na 17h bo kota tolia bio na bio bolandango ebandeli tisuka jamais kuna ezala dessus jamais kuna rata kate bino moko boyebi makambo ngo kuna ndenge kendaka SB toujours likolo number 1 nzamba ba trophée Beckham Pomba Sen ezandeye émission na biso ekomi nango na suka na pesa ba merci na bande ko nyonso ba kota kina live nanga merci na ba oba kokota après merci na ba oba ko s'abonner merci na ba oba ko commenter merci na ba oba ko partager vidéo par-ci par-là merci na ba oba ko tia j'aime merci na bande ko nyonso que Dieu vous bénisse à la prochaine bye. Purchase your tracks today. Hello.